nyonso bakaba bazomona biso ntango ekoki biso sikoyo elipesa na makambo misato beliwa mitongo nsambo ntango ekoki amekoakotaie akozongisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso kaka alobaki ezokokoka santan ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota Kimbanguzi moye Kimbanguzi moye Kimbanguzi moye Kamboye 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 Kinshasa-ye 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 Ewunoi Embazi Bilomu ya Kuloi Yangala Noele 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 Nakomba tata mwana pe tata mwele monsanto Lelo le 22 mars oyo biso nyonso toyebi tozalaki bato te lelo oyo tomonani bato ndenge mason amonaki libangaki oyo ekoki te abwakaki yango kasi atali azwi yango ati yango na fondation me na coin tina nini atiaki yango na coin po emonana oyo ezalaki eloko pamba emonani eloko ya valeur oyo eza kolakisi ke likambo ezali na kati ya makolo na biso biso moko tobomba tobatela yango oyo ezali ke oyo badefi na nkolo na yango nani aleki ezali ya biso moko ndenge tolobi toyaki bato te lelo tomonani bato kolo yesu alobi bopanza likambo na nga mokili mobimba ntango bayaki epa na biso bango bamoni ke likambo ezali awa ndenge de la ville aza koloba likambo ezali awa baye komona biso bato mwindu ndenge baprofesseur bamaître bateyaka biso ke na afrike bayaki kolakisa biso likambo ya nkolo yesu na kolakisa biso misala ntango wana ezalaki mpasi baoyo bayaki bakomi na soyo bakomi na mwana bakomi na Pointe Noire na Gabon colonisation eyaki mama ndo na Beatrice alobi te biso mpe toza na nzambe na biso kombo na Kimbangu elakisi ke moto mwindo amoni na valeur ya makasi kuna na likolo bazaki bango misato tata mwana mpe molimo santo
Lucifer tango ayaki na mokili amoni ke Nzambe na likolo awa na se ngai moto Lucifer. Tango bango misato bakitaki na se baye kosala moto Adam na mama Eve. Lucifer nde abunisaki bango. Nzambe alobi naboyi bino te. Tataki mbango ayaki 1910 étoile emona na likolo oyo ememaka bokonzi ya Nzambe oyo elakisi ke moto mwindo tomonani bato elongo ya tata Nzambe etali biso. 1914 papa kisolokela abotami. 1916 papa mfuma banza papa alungana kiangani abotami na kati ya guerre tango nyonso. 1918 le 22 mars un vendredi papa mfuma longo abotami guerre pe esili. Noël ndenge touti koloba tozaki bato te me lelo tomonani bato mokili mobimba yango tozala programme monene ya le 6 avril oyo ye moko leta alobi ezala paye chômé yango tolobi lelo tokolakisa ke biso toyaki kozwa biloko mokola yenga nde kozala ya suka po tozowela presque ya mingi esombami ezokende mpona kobongisa mpona koyamba kopaya. Toyokani bia toyokani te bino le 6 ntango bokolanda sinsani ya makasi soki bosali makasi te Congo central akozwa kupu bino kozwa kupu te. Banani bakoganie Kinshasa bakoganie na mikolo na vane na bino abobimisi mbongo mingi ezali kaka bi ezali te. Kinshasa oye! Bana Kini oye! Nzambe wa biso tata molimo mosantu papa Simon Kimbango kiangani olobaki likambo mikolo leki na yebisaki na salaki ya po oyo tie na Kinshasa coach ya mundele oyo abetaka match na yebisa te Congo central akobunda nde na Sankuru ma province to kabolaki bato bakobunda na bango. Bana Kini oye! Biso tokobunda na Congo central baza banani baza kutu bakokololo pambola biso na une semaine etikali. Et surtout que le réaménagement salaki première sortie officielle le 6 avril topesa maboko kamba etongama te ata bana na yo bazopesa biloko ya mosala me kimbelekele kozanga te papa pambola kaka biso leta na biso gouvernement bima mikolo mbongo etourne toya kosepesa Nzambe wa biso wana ezali défi na biso papa. Yo pe okangamika na Sankuru na Sankuru poro ezali te na Congo central nde poro ezali po na ba province ndengele nazaki communauté okedeke na nkamba moto azaki kotia mwa mutu na ba province ezalaki révérend etoka alera azaki na Sankuru wana ya kalasi eleka ata ya kaleleka. Bana Kini oye! Congo central abeta biso na bengaki na collègue na province ya Congo central na bise attention pilamo sikeba ah papa komi kotanga komo na mi nazoyoka collègue kolinga to bebana te le 6 avril kozala benda bi yango awa tozozonga ba pasteur communaux ba pasteur sectionnaire bozola na malade na une semaine totika nango pour papa tosukisela wana papa toyoki bino
boye barake sika bakozela coupe bamindele bakozela wana eza bongo bana papa ye coupe wana papa tokolokota yango tokozwa yango mindele bakoza bakofilme mpe bakokende na image ya kini kuna na poto na États-Unis na Asie bon likambo te bakolani yoka na moto ekoyeba na kaka mokolo wana merci nzambe na biso mpona koloba ete le 22 mars oyo minene esalamaki na ntango wana biso mpe tozolemba te tosimba misala oyo batikili biso bapapa ya kotonga ete totonga Yerusalemi bongo be bongo te bato bakoya be bakoya te na nkombo ya nani mokili mobimba bakoya na nkombo ya nkolo Yesu ye nde akosangisa biso toyokani tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen maboko mobendemo makasi Kinshasa ye totonda maloba ya nzambe na bomoi nzete ya bomoi mokokisi ya bilaka apesi na biso tosalela yango na kombo na tata mwana mpe molimo mosantu o kombo ya tata ya mwana molimo santu de suivre le message divin du patron de la 4e génération, sa divinité, Papa Simon Kimbongo. Et le 22 mars, un certain vendredi comme aujourd'hui, en 1918, c'est puis la naissance de Papa Daniel Dakoutima Joseph, garage de la paix. Alors aujourd'hui, le ciel est ouvert, qu'il nous accorde cette paix. Journée du 6 avril, férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national, le monde entier sera en combat. Et Papa nous fixe rendez-vous et il lance ce défi entre Congo central, Kinshasa et les autres provinces. Alors, préparons-nous à conséquence pour le Sinsan du haut niveau devant ces autres de marque qui viendront de par le monde assister au premier anniversaire. Alors nous allons défiler avec le matériau de construction, le vivre et le non-vivre, et il pourra peut-être nous quitter pour aller préparer l'arrivée de ces autres. Nous attendons l'entrée des homonymes kimbongistes qui doivent offrir un bouquet de fleurs à ces jours au patron de la 4e génération, sa divinité Papa Simon Kimbongo, qui est la richesse spirituelle représentant les gars de l'église kimbongiste. Parce que Jésus-Christ avait dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements et moi je prierai au Père et il vous enverra un autre consolateur qui restera avec vous éternellement. Mwana peta molimo santu papa topesi merci mingi ambate obateli biso mobungo mobati tokomi ya mokolo na lelo ezali mbotama na yo ya mbala misatu awa na se ya ntango papa yango biso bandoyi na yo tobongisi fleur mpona koya kozongisa bolingo na biso oyo tokutana yango ta likolo kino lelo papa toza na mingi ya kosenga te pamba te yo moko oyebi mokili ndenge nini ezali kotambola surtout groupe na biso oyo papa ezali na mikakatano makasi kotala te ndenge omoni nzela molai ekomi tikuna na suka
te papa tozali ya kokoka te tozali ya kokangama te papa nasengi to tosengi epai na yo nzambe ya biso otya mongongo na yo na kati na groupe oyo tala yango malamu ezali pasi tondimaki ete tokoya na se ya ntango mpo topesa yango maboko kasi kino lelo papa tozokoka likambo yango te yango lelo na mbotango na oyo ya nyumba ya misatu papa akanisela biso kota na kati ya lisanga oyo loba mongongo na kati ya lisanga oyo telemisa lisanga oyo papa topesa yango maboko na kombo ya tata mpe ya mwana mpe tata molimo santu amen. Voilà, tu veux te la bango maboko,